parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together, original. Yala danoise, yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele, tozali na site de rencontre. Ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors, bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, soko se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate, bande konanga, awa okozwa. O luka mwasi ozwate, awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobali ya bien, bande konanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription d'ali gratuite. N'hésitez pas, venez. Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue. Love. Mouah! Ngayoyo, nazoluka masinga yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapastor na yo. Hello tout le monde, la famille sous les baobabs, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobabs et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobabs yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, tobendi bino ebele, eza joli batinisa, ye, joli batinisa ngayo, en tout cas, bambo ebele, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na bengi bino, Ouenge TV, na mona epe vidéo, na pe na sala sport. En tout cas, na bengi bino boya vraiment ebele boza, décide na souhaiter bino, bon week-end na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, Ngayoyo, nazoluka masinga yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapastor na yo. Bonjour bandeko. Nega osala video moko moke pona ko dénoncer moi mobali bomoni oyo. Moi mobali bomoni oyo kombo na ye Bob Lorenzo. Kombo na ye Bob Lorenzo. Moi mobali oyo aza ba Facebook ebele. Ba page ya Facebook ebele. Donc nga natekaka page 3 pages ya Facebook. Bomoni page ya Facebook batie Dieu béni Lorenzo. Pardon, batie Dieu béni. Page à Facebook na ye. Mosusu angoyo. Batie Lorenzo Bob Bok. Habite à Paris. Oyo boso batie habite à Sévran. Oyo batie habite à Paris. Oyo mosusu batie Dieu béni. Habite à Sévran. Moi, mon bali omoni ava comment jamais na poto. Avant d'aka na poto te. Moi, mon bali avant d'aka na Togo.
mais asa ba Facebook ebele atia lokola avandaka na poto mais avandaka na poto te bafoto na ye mosusu yango oyo bafoto na ye yango oyo yeyo lisusu oyo awa aza na Togo bafoto na ye yango oyo yeyo bato oyo baza bami na ye na Facebook bakomona bafoto bayi bafoto oyo baza bamini na Facebook bayi bafoto oyo mwana mobali oyo asala page ya Facebook oyo bit na ye mpona kolinga basi ya poto soki alingi mwasi ya poto ale akomi kopropose yo biloko akomi kopropose ya marchandise so osali contact na opropose ya marchandise yango oyo biloko ebele ezali apropozaka na bameshe en tout cas eza na biloko ebele apropozaka awa na bameshe biloko vraiment ezali ebele oyo apropose omoni baperike yango oyo biloko azopropose ke atekaka oyo eza bakoli oyo ntango apropozaki nga nayebi te nga nalobaka yango nazokebisa bandeko nga nalobaka ke nga nakokwea na escroquerie oyo te me nakweyaki na escroquerie ya mwana mobali oyo tant ke camarade asengi ngai natinda mbongo ntango napropose ndimi biloko na bon biloko nasepeli nango abi nazoya dans 3 jours tinda mbongo nasombela yo biloko na propose ba camarade na musu ba camarade na soit bon baza intéressé basepeli na bameshe basepeli baperike basepeli banini natindeli ye mbongo mpo atinda biloko bandeko to bakoli oyo misato etelemi oyo atindenga afoto akoli oyo mpo ezobisanga non naza na poste nakotinda biloko na poste en tout cas azoki je pense journée na poste tokananga na telefone tokosomoke tina te biloko na poste omoni koli oyo natia suka na mokuse wana ezali ya yo oyo mosu ya mama moko boye azaka na exotique mo atindeli bakoli wana me oyo asuka omoni ya mokuse wana eza koli na yo bandeko ti lelo koli wana asuka omoni ya mokuse wana ti lelo ekoma te ti lelo bandeko na nga ekoma te etikala kokoma te baperike oyo sala propose nga yango oyo faute grave oyo asalaki erreur asalaki apesaki nga adresse awa ya mboka bavandaka na Sevran oyo navandaka na Sevran apesaki nga adresse na ye nzoko atos apesaki nga wana ezali nde adresse ya grande sœur na ye akosaki numero me ntango nakomi na Sevran nalakisi bato foto ya ye bayebi ye te nakisi foto ya grande sœur na ye bayebi grande sœur na ye balakisi nga ndako ya grande sœur na ye immeuble ya grande sœur na ye nakiti pa grande sœur na ye donc adresse oyo apesaki nga wana yakasi azokosanga nzoka nde abeki te amipeseli adresse ya grande sœur na ye nakutani na grande sœur na ye te me nasoka grande sœur na telefone bayebisi nga jamais mwana mobali oyo akoma poto jamais azalaka na Togo azoluka nzela koya poto bosala attention so mwana mobali asengi bino ami demande ami bosala attention kombo na ye Bob Lorenzo Bokonye escroc munene merci yo pamba en tout cas bankana na ngai bolembanga te ya mpona malamu na yo mpona malamu na nga nazo partager bino ba audio donc nazo pesa bino pe na ba toli mais nazo umela te moi toli muke audio après oyo bokozwa susu mususu bande ko pona belaki ta na bando contrôler siko ba répertoire na ye ko mona siko ba biloko batindelaki ngai bankana bolimbisanga soko moni otindje eloko na moni te ndoto ningana ki des jours donc loko lelo pe na zongi en forme donner la koti siko na kati na bana kotala ba message bankana batindelenga ngai yango mona osela bino ba audio donc nde bomoni na osala susu audio musu ya sika bolanda video ya garçon yo bomoni oyo bolanda audio na ye s'il vous plaît bolanda yango azali moyibi na oti ko sela bino audio moko kutu mukolo ngo na belaki mais mulokola mutu abengi nga na téléphone mardi je pense si je me trompe pas mardi ou bien mercredi na azali ku na maladi sur le phone eleli mutu abenga azolela nga mama migo sala yanga likambo tala mwana mobalo même et après ça nga photo ne mema loba nga na kabola photo na ete na habite po ni alobaki lokola nga lora so mutu lobi nga ko panja photo te na ko panja te so mutu lobi nga panja photo na ko panja photo donc lokola batindeli biso video oyo nayo mutu sala ka YouTube kana YouTube zwa ngo mamika tindika ponga bapesi nga na mamika na tindika so mutu apesi likambo lobi ke to tia photo te to tia video te to ko tia te so mutu apesi na photo na video mamika photo na YouTube ngape mutu ya WhatsApp messenger nazo mamika to so la mobilisation que escroquerie etondi
ba frapper balandi biso lisusu to si tozi mayele tozako ba oh basi poto mibala Afrique basi poto bayoki bazoke mibala bala lisusu te mibala poto bayoki bazoke mibala bala te bazela ngo siko forme mususu bazeli siko forme ya ba faire surtout ba mama bozo fana bo vendre ligne bo ça la attention pour tinde la mutu pena vendre ligne il faut peut-être la mutu na yo bazoya lokola na ko draguer lokola tata oyo bokomona biloko kwa da audio mwasi yango atindi audio yango mo préciser ndenge likambo ezali nga awa na pesi bino ka conseil nga migo na pesi bino conseil réseaux sociaux ezaka pona bolingo te réseaux sociaux ezaka pona ko finga te réseaux sociaux ezaka pona ko pesa communication makambu nyonso bande konanga na yebisi bino ke basi bazomona pasi ba escro batonji batu bana mingi bana ba Congo mingi ba kati na ba West Afrique po bakita koto bazokoka te bango ne bakomba frapper et puis bazosala ngo pe na kisi koma yo muto kotindela mutu mbongo yo muto ebi mutu te ezolekelanga bazo travailler bino pe na bakisi yango foko sambelaka omona ka muta bengi yo alo moni mobali kitoko ngako tunalingaka mibali ya kitoko nyonso bolongwa ngala lingi mibali nanga bilongi mabe nalingi mibali ya kitoko te bolongwa bodrage te nalingi mibali nanga bilongi normal mibali ya kitoko wana nalingaka pe bino pete pardon nalingi mobali ya normal azala normal ka mobali kitoko mobali ezalaka na poche kitoko mobali ezalaka te ne longi na nzoto na ba photo na bino pe ba mama bazoka bino ndenge nini siko batu mususu nga na yebi batu a sérieux bazali na yebi bandeko nga sérieux pe bazana ba Nigeria kutu mususu kutu to tindela nga biloko ya ofele donc kana nga to solaka ni bandakala nagi na besoin ba mafuta ko pakola atindelinga ngo kutu na okende kozango weekend na sengi ata na futi ata infranté mais asala pe ba navette na e mais atindelinga kutu azape na ba West Afrique on atindelinga ba mère de carité atindelinga ba biloko bata sérieux bazali siko bata besro ba bimi bazo bebisela bino bata ya bien oboso ba cop na bino ya bien ba bebisela bino ba faire pour ça na bato bazo travailler na bosembo bato bazo travailler na ndenga bien ya kandong ezalaka ndenge ni kandong ezalaka te mutu avajaka kendaka partout mais mutu mosusu omona aza na Turquie aza na Nigeria aza na Benin aosala bafaire na ye na mutu mpe ya normal oza na Europe yo opesi mais so omoni kaka mutu akosi yo navandaka na poto kondima te lokola batelefone ekomi nango na bakarte ya poto okokobengela yango mpe na Afrique bakoma okosa bino mobolanda nde mama oyo alobi bazuye kaka liboso na litoi yo moni litoi abandi koloba lo naza na agence bi natekaka biloko natekaka ba meche ba perruque ubima mafuta kopakola yo ozwi mbongo otindi okuta UNESCO alie yo mbongo eza pasi ndeko mwasi azoloba mongongo ezolenga donc nazoka ye azoloba na pasi ya kati ko do bakosi ye bolingo balie na mbongo bokeba bandeko nanga epuis bato yango mpe bazalaka na kisi nayebisaka bino ke bato mosusu batiaka baloni na se ya lolemo tango ozosola na mutu oyebi te belelaka makila na ye so ekouvrir yo WhatsApp na yo ekouvrir messenger na yo ekouvrir il faut kobelelaka makila na yesu ta azalaki na kisi na ye ezali sans effet mpo ninga miko balia yanga ta different ekobanda yanga ndenge nini mobali yango oluli ngai kaka ngai na banda kotindela mbongo na ngai nayebisaka bino mama mbili ya bele na kotindela bino makambo alobi bolingo etambolaka na mbongo yo bandamo mobali abanda kolinga yo banda kosasu mbongo banda kotindela ye yende atindela biloko apesi yo mbongo agence ye atindela biloko apesi yo mbongo agence yo tekeli ye otindeli ye wana nde bolingo mais oyo ozwa mbongo no ya pasi otindi bolingo modèle ni ya muto yebi nanu te soki nde bomesani nde makasi bokomi mosi na mobali bokutani bokomosana banavete na bino bafrapper bakwei ya danger na kati ya réseaux sociaux baza koescroke basi na niveau mosusu tala sikoyo mwana mobali ya boye mama ebo mobali yango mpe aleka alingi omoni teke mobali ya boye mpenza kozanga mwasi te foma mobali ya boye aza mobali kitoko mbinga boye aka ezanga ata copine basi ya poto bokokufa kaka likola kolula mibali na baréseaux sociaux topekisi kolila mibali na réseaux sociaux te mais balola misu na yo 5555 komulu nzambi mpo ni bakisi yango bango batiaka na lolemo wana ezwaka migo te
Et comme banda ndenge ni yo mobali o draguer nga na ke Western Union yo muto linga yo muto ke di Western Union atoza na Bokote atoza na Lubumbashi atoza na Kananga atoza na Bandundu oza na Bazai oza na Nigeria oza na Angola yo muto lulinga ndeko pe okofungula poche na yo okopesa nga mwasi po asire ngai jamais nga mwasi na kobimisa bambongo na bana kotindela yo commerce ngo ya modèle nini ngo kaka côté moko mama tanto po aussi bambongo batu siko akoti mwasa batu nyongo donc mwasa batu adengi na ba camarade na ye po epi bati bambongo na kati ba camarade ba kosenga kaka ye ndenge ezala ifa futa na mbongo ba camarade na ye po niki motema mabe siko eloko ngo sala bazo pesa ba adresse ba ndeko na bango baza na poto po asimisa ndeko na mwasi touche mama ata émission na vana na poto kondi mate aya na poto akumba ona ndako ni na poto pose na confiance. Pose na confiance. Bokeba mokili réseaux sociaux za la koinda na bescro baza na libanda. Baza ko lukanjela poto, sikola msuka mbongo ya mwaso ya pesi. Nde ya koyana ngo titirke. Siko yo mata avion ndenge na mbongo mwana mwasa batu mbongo ezolenga bwe mwasa azolila le msuka na banyongo. Siko zo okata le msu tirki njela ya mai yango bato ezodinda na tirki likola masumu. Nzela ba ya nzela voyage ya poto bayaka ngona lisumu te bayaka ngona mbongo nyongo te bayaka ngona mbongo ya makila na Yesu o estroke moninga mosi mbongo ezolenga boye so ezokita te wona le msupe atindaki mbongo ebele tanto pa le bia zoki na bambongo baninga mususu nzambe na ngai bande ko partager yango zo photo mwana mobali o no bakabola so ko tsango na YouTube na yo tia na YouTube so ko partager longine mona na zo conseiller bino basi ya poto tolinga na biso na beto ici 8000 km eza mosika mobali ya 8000 km oyo azanga mbongo aza escroc mobali ya 8000 km ata aza nango ya mukia kolakisaki mobali na ye soka zwi mwasi na ye koyinda bakotinda zingbi biloko na ye atindilo mama tekelanga afuti agence na ye mama tekelanga yo pe mwasi otekeli yo tindeli ye mbongo bongo nde elekaka me mobali oyo atindaka eloko teka yo tindelaki ete ya bino tako biso tolobaka bomona biso mabe mais njoko biso lukaka malamu na bio tayo ye wana mungu ekomi kolenga natiki bino. Événement spécial à Kinshasa le 15 août 2021 à partir de 14h au salon Okapi de l'hôtel Venus à Gombe. Grand concert de louanges et d'adoration avec la servante de Dieu, la sœur Immaculée Omandji de la France, à l'occasion de la présentation de son album Yesu Elongananga. Invité spécial, la servante de Dieu, sœur Lombongo. Les Kunda Sisters. Couplet Kibala de la Grande-Bretagne. La Mama Rema Sabaoth de Paris. Et plusieurs d'autres invités spéciaux. Rendez-vous à ne pas manquer le dimanche 15 août 2021. Un cadeau signé Paul Omandji, Lokonde Production. Invitation à ne pas manquer.